Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension dans la salle. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte, impérativement, quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Mais c'était il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sent plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Yo Kanambe, maman na o Kanambe. Donc au biki kutupoa ba mama ba koma Hollanda nga parce que ngolo ba makamo bo mais bino moko bo comprendre makamo donc Kabila yozo saka na biso donc yozo saka na Congo donc Congo ane komi ya yo donc bo skizenga parce que na bandiongo vitesse na bosani ku na opesa bino mbote donc na zongela na mbote donc salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Lelo tokolobela discours ya Musenzi oyo ya Kabila. Donc comme il fallait s'y attendre, il fallait s'y en douter. Donc Kabila lelo alaki sibiso motema ma benaye. Donc bino mo bo comprendre que makam nyoso tout Kanambe zoba wana bando sala et bazalaki nango abandaki naye ko sala ba G na ba G moko bo OK. Souka naye ezalaki yango yo alaki sibiso lelo. Le Congo, la République démocratique du Congo n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à m'en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Kanambe, bomonaki 5 minutes, na salaki lobby, na kebisaki déjà yo. Ezalaki obé démission ou bien Ochilibaya. Net yo la kisi biso ke ozali elombe mobali, ozali soldat, o l'équipe biso nyoso tout Congo aneza yo Kanambe, c'est goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc sikoyo Kanambe okomona bilenge koti na politique ya Congo Kanambe. Donc yo do Kanambe oza zoba. Au timbate Kanambe parce que ce que timba qui fallait le bango dès le départ. Ba tunio ko se représenter au kangisi journaliste mudonko. Ba mende ba zoba ba mende na batuno ba zoba ke le président Kabila va respecter la constitution. Respect à constitution onde yango. Respect à constitution onde yango yo au se représenter communauté internationale to chibino à témoin. Kanambe makombo ko yela ye oyo yem to luka kiango peuple congolais vraiment Kanambe la gisi biso ke toza ba zoba tozali ba nyama donc tozali penza ke congolais musala na ye basi bière na kobina donc yango wana azosaka na biso botala nanu Congo ezali teke bato batondaki na palais du peuple chunga na kutakia kwamba kuwa tulivu ya tarehe 23 Desemba mwaka tunayo. Joto ni kubwa zaidi kila moja katika daraza n'uvuje bwase kuje babu kumesere ba makomini mashirishilangana bumuji kalamu lingwa la ngiringiri bonso toni maluku ko bwere kuluseka lwa
commune wa Selembau Mongafula bonsu baribikala bamuna mushindu wakusanganyibwa anmwabeo bandalungwa bonsu badipopo nitugwela bomuji mu province anyi ba ministre baribikala mu bukalenga bwa jitunga bonsu barika baribikala no bamana kwikala batula bafuwa mu nzubu munena wa Palais du Peuple nganja dikiri bwase to munu bajipopo ozena mulomboji wa Kasai Munena Agni Mulomboji wa Kasai Central Denis Kamba Chimbumbu Tolo Majondo Bajiko Kudi Alphonse Moikasanji Bajiko Kudi Jean-Pierre Lola Kisanga Tuliba Muna Bantu Bashi le gouverneur Babu Babu Badibika la Congo ezali tozali ebele donc biso photo la ça Kanambeke Congo ane ezali ya yete ya papa na yete oyo ya emprunt donc Congo ezali ya biso. Donc Kanambe a sakani na biso omoni Kanambe omoni ba Rwandais nde baza ba Rwandais baza nit ba Congolais te biso za ostentatoire Rwanda salama comme malembe bomoni donc banda wana se prépare katala asali cour constitutionnel a nommé ba poste ya ba militaire donc wana azali ko se préparer talaka numbi azu numbri a nommé hier après ce poste azali ko se préparer abane ko se préparer ya ngona lelo abimisi masolo parce que azali sous na choité mais Kanambe yo olakisi biso ke yo oleki biso olobi ke yo ozali yanke donc na lobi ke ezali goutte d'eau qui fait déborder le vase donc siko Kanambe okomona Kanambe mondenga na zabo so penza nga ba pesinga occasion Kanambe na osalo masolo na osala o masolo parce que il faut congolais moko alakisa yo ke non biso tozaba nyangala kata te Kanambe nyama mama na yo do Kanambe libo obiki parce que kaka ba mama ba koma kotalanga na yo ki respect Kanambe mama na yo mama na wana kutu ya rwandaise mama na oyo sifate ya lukuta te Kanambe mama na yo tout fait mama no nyama Kanambe okufa na 2018 ndenge na zolo ba okufa donc Kanambe do bino moko na botala Kanambe ndenga zoya botala ndenga lati costume a vimbi kuna na kati botala bino mo ba sapato lati donc tellement a 8 ans na mboka mema ba bota mai botala alati costume pas botala na simandenge mati donc alati ba botte. C'est bien l'arrivée du cortège présidentiel ici au Palais du Peuple, très chers téléspectateurs, à l'heure prévue par le protocole. Visiblement, Joseph Kabila nous a habitués au respect de l'heure depuis son accession à la magistrature suprême. C'est une vertu cardinale qui échappe à beaucoup de personnalités. Le respect de l'heure, c'est la classe, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la responsabilité, c'est la considération qu'on a pour son peuple. À ce niveau, Joseph Kabila excelle. Cette exemplarité, allais-je dire, doit être pastichée par beaucoup de compatriotes, car comme disent les Anglais, l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus non plus l'heure. Le temps donc est de l'argent. Le président de la République descend de son véhicule qui sera bien sûr accueilli, qui est accueilli par le comité restreint. Voilà, il traverse, il est sur le tapis. Il est sur le tapis et bientôt il y aura des honneurs militaires qui lui seront. Joseph Kabila Abandi akomingi la awa ekati ya Palais du Peuple Kambate yo abonga bongo likitamba kaka basani boko na eza sena kwa sambo national na masolo ya tinda ko bin concret longo masolo na yo mukambi kolo ko malbako kamata ngo bongo sari kati ya buku ya mibeko zeko tabu seko la biso yango bonsi boyo ke nobuna mbalama. Donc vraiment total te bota tanga zokota na salle donc tandek bato atondi ba okota na salle bota la penza zoba moi si oyo yo azana yesoki olive wana zoba du Palais du Peuple. Le président, vous voyez, avec son épouse va bientôt récupérer sa place. Et voilà, le moment est solennel, hein, sincèrement c'est solennel. Le président qui va bientôt prendre sa place. Il est juste au président de cette séance de prendre la parole pour inviter du peuple. Bientôt le président du Sénat qui préside cette séance du Congrès va prendre la parole pour demander au chef de l'État. Donc Olive Yom Tobi ke Yom Topesa Mukanda. Kanamba ya balsa ya balayo opesa Mukanda. Olive na yo na batunyo surtout na Olive yo posana yo zana saki ya Kanambe. Donc boko luka et place bokima Kanambe. Donc et le rotolinga ki osala yango.
Le cap des troisième consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Kanambe mama na yo ki Kanambe mama na yo okokufa donc Kanambe signé arrêt de mort na yo na makambo sali yo monique yo donc yo oyebaki déjà ki ato o se représenter te ok na CPI Kanambe ozobeta tolo na batu na na mende to ka yo oko fioto lambanga mende yo yo na kasi Kanambe akokima te to kangi mais mende yo koyeba donc ozoloba ke mende azoloba bino bomona ke Kanambe lobaki ako respecter constitution donc respect ya constitution yango lelo la kisi biso. Donc, le 19 juillet 2018, c'est une date historique où le Kanambe a dit biso peuple congolais que tozali bazoba, tozali ponaye batumoko kutu ya tinate. Donc, peuple congolais, le penza, le 19 juillet, tito kosili sa moi oyo. Tolakisa ke Kanambe Congo anezali ya biso parce que Kanambe a memi biso tina suka asakani na biso. Donc, makamunyo surtout bomoli siko bobenda film. Bobenda film na makambo to Kanambe bandoko loba bino bomona on étige bomoni ke abandi ko préparer makamune minutieusement malembe lelo ayeko bimisa siko bino ba politicien oboza kuna ba opposant bino mutu bobandoko beta toloke o vote nani siko ayebisanga ke ako gagner Kanambe na vote avec na machine à tricher nani yango ako gagner Kanambe sikoyo et puis kutu Kanambe ayoka sonité a triché kutu sa machine à tricher na papa Tshisekedi a triché na Mbemba bongo sikoyo na machine à tricher donc nanango ako gagner Kanambe avec machine à tricher boye bisanga nanango ako gagner Kanambe na machine à tricher. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant des leçons l'ont bien compris. Donc parce que à tricher coûte sa machine à tricher. Bongo sikoyo, boye bisanga tanga na zoe sabino ke sezanga na zoe sabino ke vote ezalate. Bozo ko fiotulambanga bozo ko loba makambo oyo ezana tina te siko vote ezala. Kanambe alagi sibiso ke ye mutu akosala élection. Boye bisanga siko nani yango entre bino Katumbi Tshisekedi tanga na zolobela bino ke vote ezalate ba misusu bazoloba ke vote akovanda donc bino bondo kansa ke Kanambe azoloba ke vote ezala ba machine à voter ezala bino bakansa azosala ngo na bino donc siko bino ba politicien ba opposant siko boye bisangai nani yango ako gagner Kanambe avec machine à voter sa machine à voter kuta bandoko tricha zo gagner boye bisanga tokotala siko opposant oyo akoyebisa biso siko ke tozo kende na élection donc ndenge zawana boye basiko ke Kanambe a signé biso donc bino pe sikoyo to la kise photo signé donc Kanambe il faut azwa ma solo na mbuchu be na dikosi donc likamusu sa osala ezate dialogue na Kanambe zate alagisi biso ke ye azali mutu aleki biso na mayele aleki biso na makamnyo surtout amemi biso tina suka donc bino sikoyo ba opposant na peuple congolais to la kisa Kanambe makambo oyo sikoyo tokosala ye donc vraiment eza pasi motema na kanda na motema na makambo to mona lelo na epsaki bino lobby déjà que le 19 juillet 2018 liango yo Kanambe robeta discours na ou bien a démissionné ou bien a-t-il libaya donc ndengi il fallait ndengi nazoloba ke comme il fallait s'y attendre comme il fallait s'y en douter Kanambe sali makambo na ye oyo plan na ye abandaki banda kala ya kosala élection siko bino mutu bobando zala pour l'élection boye bisangai soki bino bo gagner Kanambe na l'élection oya lobi donc Kanambe alagisi biso ke tozali bazoba alagisi biso ke donc tozana biso pamba peuple congolais vraiment mawana motema eloko nini nzambe eloko nini tosala po to mériter président ya boye eloko nini tosala papa na biso eloko nini tosala Kanambe mama na yo okilisusu mama na yo Kanambe. Donc vraiment peuple congolais lelo ezala ikutu makambute ke ya kolobe belebele lelo le 19 juillet 2018 Kanambe alagisi biso ke azali na tina moko na biso te donc bomoni bino ne suba manevre ne su Kanambe bando sala ezalaki po abandi ko préparer mama solo oyo alagisi biso lelo po biso congolais tozara batumo par émotion biso tozara ostentatoire mais Kanambe c'est un Rwandais donc aza motema mabe azali ndoki alingaka congolais te
alakisi biso yango. Donc biso siko ba congolais ndenge papa Tshisekedi abandolo ba prenez-vous en charge. Ezali makambo biso tondo mona on est papa Tshisekedi a biso to se prendre en charge. Yango lelo to la penza Kanambe ke to se prendre en charge. Donc Kanambe ngana zo epsa yo. Peuple congolais bozali témoin. Ce qui 2018 Kanambe asilisi yango ou bien Kanambe ceux qui mandat oyo lobi oyo kozwa na élection parce que l'élection déjà oko gagner ezaba machine à tricher oko voter Kanambe oko sale la mandat ote oko sale la ka yango te Kanambe toko lakisa yo ke mboka wana eza yote donc Kanambe ovandi na okarabo yo vandi donc ba manœuvre ba makamyo surtout le londe obimisi yo surtout na poisa Kanambe oko sale la mandat ote Kanambe mama na yo na zo psa yo Kanambe mama na yo na répéter donc Kanambe yo ngaso ba pesi ngo kazo Kanambe na olia yo na olia yo. Les réseaux ferroviaires pardon, avec l'acquisition de plusieurs locomotives, la relance de la compagnie nationale aérienne, l'économie, la diplomatie, l'armée, la police et les services de sécurité, la politique, la justice et enfin les élections. Le président de la République n'a épargné aucun secteur et justement à propos des élections, il a dit que ces élections seront financées entièrement par les républiques démocratiques du Congo et que la RDC n'a pas besoin d'appui extérieur et ceux qui continuent encore à rêver, la RDC, le cap est maintenu pour décembre 2018 où les élections législatives, provinciales et présidentielles sont prévues. Donc vraiment, peuple congolais, Tolamuka. Donc peuple congolais, de Toza Belendengwana, donc Kanambe Azosakana Biso. Azosakana Biso, donc Totikaye Penza Karabou. Vraiment, peuple congolais, les Zalaki Penza, coup de gueule, les Zalaki Kanda Yakosakanate parce que Moutouana, Rwandais, Wana, Akokomone, la Biso, Congolais. Akomone la biso ba congolais ta comment ça na biso mutuana sans cursus scolaire abima soki wapi na zamba ye penza na mboka munene neti mboka o penza ki ya papa maréchal Mobutu le zoba wana comme nyoko la biso. En tout cas Kande leki moyen digérer makambo ezala kité donc Kanambe n'a répété sous une fois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ezali au signé arrêt de mort na yo Kanambe yo salela mandat ozoluka salela élection bino tuba opposant congolais surtout il faut totelemela milaye ako vanda na mboka na bisote donc vraiment mutu mota benganga oko finga te do Kanambe na finga sur mama na yo okingai do Kanambe okufa okomona okozwa solo ya solo kozwango na mbutu una dikosi ndenge tolingaki yango esalami olakisi biso sikoyo ke yo ozokipe bisote ozana tina na bisote siko bisonde tokolakisa yo donc Tokomi na suka il y a 5 minutes allez le temps est allé likolo passer tokolo bana c'était donc un des cas tolobaka nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Cette émission a été réalisée par le meilleur de Paris sans aucun doute, sans ambiguïté, c'est certainement beauté image. C'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Na 2018, na makambo tout Kanambe le lobby, Kanambe akozama solo, na mbunchupe na dikosi. Original. Moi, César Ngadi, Cluboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV. Mote Bandeko. Merci Ndebo Yaminga na banda konabino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo nanga Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko Nabino.
donc naza na poto depuis bambula ebele donc nalongwa Kisasa nakolika na Kisasa na bandal biso bana bandal banda nalongwa na ya poto musala musuna salakate nazakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et la muscle et akani tilikofi motema mutyo so ali tilikofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour équitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident o ekoya à tout moment eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais siko ba classifier en mode 2. Ezami balé. Eza AVC o ba bengi ischémique. Na AVC o babengi continue ka ko conseil kaka nde mama na bana ko lobana ngai na kitetela papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci.